Salut, bonjour ou bonsoir. Ça dépend, il y a RO na émission na biso la famille. Balobi, merci na bino nyonso o bozokata na bino ya kolanda chaîne na biso ya Famille Libota News TV. Vraiment Famille Libota eyaka na bandako na bino, eyaka na ba porte na bino, eyaka pe na ba téléphone na bino bandikolanga vraiment bo recevaka biso na esengo et ça la kabiso pe esengo parce que biso na bino to signer vraiment contrat ya koya ko pesa bino ba information tous alaka vraiment d'accord et puis tous alaka ensemble ngana bino yangwana eza devoir on a pona yangona ye vraiment poto meka kosolola balobi yo koti pour la première fois la kati ya chaîne na biso ya Famille Libota News TV. Vraiment, au s'abonner, n'hésitez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater. Pourquoi pas de partager, de liker la vidéo. Vraiment, si ça te plaît. Voilà la famille. Toye kakane to mesana balobi to pesi moko belvi kandi la patrona. Balobi Poutine de l'occulture abisika pazami to moni. Maman déjà de retour. Tout le monde qui est déjà en tournage. Donc maman a eu tout ça mon bembo. Et puis ici quand patine qui n'est Europe tout le monde qui vraiment ma vidéo tout l'accès qui bino vraiment voilà tout le monde maman la biso azongi en pleine forme vraiment la katia ba tournage et ça les biso vraiment qui to comme kasi yo o sepeli na retour ya maman vraiment au kozanga te ya kocha j'aime la katia chaîne na biso pourquoi pas au commenter au lobaki je suis vraiment ravie de voir ma maman encore de retour. Merci beaucoup na bino nyoso botiraka attention na bino kat na chaîne na Famille Libota balobi ceux qui conseillent à couper sa biso ezali vraiment beaucoup ma bo hésiter te numéro na biso ezalaka wana affiché azala conseil à couper sa biso te loko moko boy o esengeli oloba na biso vraiment n'hésitez pas de nous appeler bobenga biso vraiment na numéro na biso tokozala wana et puis bokozala le bien ou la bien accueilli to quoi accueillir bino vraiment na esengo makasi parce que eza musala na biso to lingaka ba critique et ça la kabiso bien ba critique na musala nyonso ezala ka bien et ça la que et puis ça mutu courage mutu améliorer musala na ye na esika ezali ki mabe mutu ameka ko changer. Voilà la famille, voilà vraiment ezali ki une petite introduction par rapport à émission na biso auto ekoloba na bino topé les cam auto eli bino na mokolo na lelo balobi ba bon week-end dans la biso nyonso vraiment na mabota bisika to zami la famille lelo tozana ni to tu kota la film na biso to sisi film so kala minte et où tu là donc j'espère que lelo tozo tcha déjà film et tozo tcha déjà fini et puis les j'ai le dernier épisode pardon donc il te montre film la fait discrédit dingue si vraiment qui te connaît lingi. J'espère que après émission oyo tokoya na live ile to misala ko ça live na biso ya ko décortiquer film la biso ya ko lobela film na biso ya ko ça vraiment analyse ya début ya film la biso jusqu'à la fin tokoya o to chaka téléphone ouvert mutu ça peut sa point de vue naie parce que film oh ezala makambu ebele o to retenir na film voilà vraiment to yaka ko penser na bato mususu oh baza na bisika pe ba comprendre te alors à travers live na to sala ka et ça la ka mutu nyoso aya ko loba pe sa point de vue naie na a monitopé à ressentir na katia film na biso o elekaka na katia chaîne na biso ya Belle Vie TV. Voilà la famille dans le bikara ndenge tu bande kolanga nini oyo vraiment etindinga na ya makamba kolobezali makamba kolobezali te to lobaka biso chaîne na biso awa tu yaka ko finga te mais tu yaka ko zongisa kaka mutu na tout droit ce qui te moni ça ne marche pas tu yaka ko lobela parce que c'est na bato oh ba yo kaka biso bato pe batiraka attention na biso oh peut-être baso ka moi en plus na ba analyse surtout ça là ka vraiment yango tu yaka pona ko léser mutu te mais tu yaka pona ko loba pona ko pe éclaircissement dans les cambo ils ont les kasongolo pakala oh bato peut-être baso comprendre ti la famille et donc on dit na memeli bino to moni ba comédien na biso ndenge monde ba comédie ndenge zo les cas tout le monde a vraiment à faire mon co et qui to côté où ils ont les calacats monde ya théâtre oh biso to ko déplorer na ba comportement ya ba comédien na biso précisément to yena nous et pas ya Gabi to mona qui va sortir médiatique na ye le ya Gabi a commis ko se plaindre que atangi mingi mundirba et puis atanga ki mingi oh ya Gabi zo lobela et ça yams
quelque part bande kolanga na zoloba ya Gabi azoloba ke bazo finga ye mingi. Vraiment mutabanda ki makambo eza ye moko ne mutabanda ki makambo lelo makambo soke komi boye lelo ya Gabi akoma wa komi c'est parce que ye moko ne mutu aluki guerre o aluki bande kolongelo ke selinga pashi bomoni lobi na saki live na saki vidéo nanga na ko lobe makambo ya Gabi me makambo mususu na ba ki vraiment kolobango parce que elle a qui vraiment dinete et puis na kota ki na babisika wana te to na ko kota ponga na kota na babilo kongo occasionnellement. C'est pas qu'il y a qui n'a pas la chaîne, n'a pas la bango non. N'a pas occasionnellement ou bien la TikTok ou coûté normalement partie bah kataka. Alors ben de kolanga les gens qui n'ont pas la partie où ya Gabi a bien ce qui va bêtise bah katiango bah tiango la TikTok. Ben de kolanga na qui passe dans mon thème. Si ko bateau bah je prendre au côté ya Gabi pour dire que ya Gabi bah au fin de mi ya Gabi azolo babon. Est-ce que ceux qui bazo finga yo kaka il faut oya ko lobana ba sanité oya Gabi zo bimisa nzoto moi c'est comment là vraiment un polele c'est pas normal na bino batu bozo ko encourager ya Gabi batu bozo ko encourager ya Gabi bolobi ya Gabi soka zoloba c'est parce qu'il y a msa finga ke mingi te ya msa finga ya Gabi te omoni biloko ya msa zo yela Gabi za ba biloko ndenge tanga lobi bêtise bongo ya msa ko ya pona ko recadrer ye parce que aza maman ya Gabi aza maman akoki jamais ko bimisa baloba bongo parce que tant mutazo ko recadrer bino pa la bino bobi ya msa finga kete azo tout ababordi quand ya Gabi tout rendre pas tout mais la propre ozomona tonto ya msa tout la ki babordi ya propre ya ninga bien pour que mutu a changé bon mona ya Gabi ndinga comme la vertige ya Gabi comme na biloba ezo banate akomi lokwa moi bébé moko boya akomi lokwa mwana mukie so ba seli ya sali so ba lobeli ba zongi so ba seli mission ayekoloba et sa propreté et so pande yo guerre wana ko sa wana bana mibali c'est pas normal yo moko mo te guerre na ba mbale simba te et so po ya so totali bien oza génération moko bon to tche na ba théâtre quoi boza génération mona ba sila boza génération moko na ba belle vie toloba bon ata génération moti mena ba théâtre to cha boza génération moko boza na ba dinana ba ici pêchant ba na tchena ko génération te par rapport à bato bazo finga na internet na réseaux sociaux ba wans ba finga ma route koleka ya Gabi yo finga matin tala niveau belle finga maka est-ce que bon mon da belle à l'écran la télévision a ko répondre belle ko répondre te belle ko répondre te sikoyo yo attend que éducatrice de masse tant yo ko ba sanité lo ni ozo pesa na bato ba olanda yo ou bien moi na yo Gaëtan oh parce que na mona ke mbaki so ba loba yam sa to finga finga ya Gabi ya Gabi na mwana mukolo tala yam moi nani Gaëtan mwana mukolo so ya ba finga mama ba mboko ako sepela siko ye Gaëtan donc akoma ko sambela aza mwana moi ba activité na église siko Gaëtan na église na ba on na ba activité bongo ba tie mama ba on na télévision ben sanité biloko akacha moi si les mama ba nga bimisaka pour ne pas les répéter bande kolanga ne mama nga bimisaka Gaëtan yo ki ango bena fiancé na ya yo ki on to ba belle famille ne ba yo ki de mama ba nga lobaka et puis ça Gaëtan valeur to ko diminuer tout ça la plupart des choses c'est pas que son maman na ba bêtise ou ezaki ko kitisa yo mwana il faut accepter mon non yo continue ba ba loba na yo katia Gaëtan mona ata monaka ce qui peut peut-être ça ya ko loba c'est parce qu'il y a mon que maman na ye a okende mabe maman na okende mabe yanga ko loba te suka leki mwana openda po ya loba ka akoki ko ya ko loba te nga mwana ko yo répondre mwana suka yo ko répondre c'est par rapport à mwana ke non maman na nga okende mabe o maman na nga sa nga moku mwana na osepela monte po ezala ke ezaka c'est pas que so boti mwana na yo ato sa mabe faut mwana encourager non peut-être peut Gaëtan ça ko lemba trop c'est trop comme so pas qui parlait lisusu te boye ba wapi toye ba wapi ye Gabi osa sonya ba comédien o to lobelango te to lobelango ponde to bebe to na temps fulo te Gabi to fulo te o mona kocha elonga Gabi te on ngo ba fulete
aosala nde mabe toyende kodénonce nde bantivaleur makambo azosala mpo azobebisa théâtre congolais azobebisa bato peut-être balinga maboke azobebisa image ya baartiste comédien na babétise oyo azobimisa puis azobebisa na babana oyo peut-être batalaka théâtre bana oyo bakutanaka na baémission ntongo bainsanité oyo gabe azobebisa azoloba pardon eza azobebisa communauté na biso azobebisa jeunesse alors il faut te koloba comment mokolo mo lokola ya gabi mama lokola ya gabi oza na pudeur te respecte-toi na oloba ngo mille fois bamama ebakata baosi respecte dina na fingama combien de fois ixi pechanga fingami combien de fois ici là ça peut na théâtre tendenge lelo aussi là ça à la page belve ça la page ici là ça mais ici là ça ma campagne minene o izo mona na miso abatu ba fingi pe ici na ba force ba qui ici là ko répondre non pourquoi pas yo pour que au salon il y a gabe comme la niveau le baké belve ça esprit à la maîtrise te pour à quand ça batu kasi yo parce qu'on peut yo poser la maîtrise te pour yo poser comédien le quoi belve yo peut faire la maîtrise yango na lobaka eloko so no e communauté na vie bande kolanga moye ba passe wana ezate moye ba ko différencier ngo ezate po ba ko différencier loko ezate passe komelio tongo loko ane kangami loko asonzo ndoko yeba kya eloko eza mabe eloko vraiment o nga peut-être na bale ko betela ngo maboko pa muninga ok ndeza ki boye po komelio e ndemo na ya gabi tant makambo kokangisa ayo kerenya ki apeza ki belvite belvite ko kangisa mututé jusqu'à présent belvite kangisa mututé pour votre information mais tant balé ko ba ke belvite zo kangisa batu yo pe gabe ozaki wana ke belvite esprit té ayo kangisa batu pona nya esprit té poto finga makanga ba finga nga non kama ko pul bosio bale ko banga ba finga nga e kanga manga na njoto sanga ni melelo ko mi oloba omoni ke mutu azaka mutu omoni ke mutu so na mai na makila soki yo kutu mutu ba finga kayo tembe ba finga lo bakate melelo yo okomi ko réagir bongo sko boni na bato ba vita ba fingi ba tilo ba réagir ça te pour dire que ba belle vie ba makasi je vous dis ba makasi oh yo ko supporter ti so moni ba finga ba chroniqueur ba journaliste ba sa musala bango loka ba chroniqueur à belle vie ba moni ke yo toucher belle vie bon ba ko toucher yo attend que comédien ko qui peut être pour binomande ba comédien bobi so ko za comédien solo oza na tante ya ko finga wana tante o kangisa mutu po oza star oyeba do jamais ko ya ko kangisa mutu to pe ko ya ko loba mabe to pe ko ya ko fika to pe likambo lobi no ya ko lobi na télévision attend que comédien ko sala ngote siko yo pourquoi sala ngo et puis na moni même na ba biloko ba tiana ba ku kumsu bazo commenter ba lobi ya gabe finga mimi trop c'est trop fois loba oh mais bino ba bolo ba ke non mam ba finga ka ki partage esprit siko pa gabi bolobi ke faut ya gabe ya ko lobo moni ke bozo rompre les blocs ici comme quoi bon moi est-ce qu'au niveau na bino bo kendele niveau na bino qui est trop bas boza vite fait ko ça makambo mabe mais boko ko régler makambo belité c'est la honte c'est la honte et so pas bino makasi et so pas bino makasi comment beaucoup qui réagit de la manière et un sens de la tinatin et la tinate bato mobimba mams a caractère mams ba singa ke ba le blague mams ça ke le côté si ko le ya gabe za bakuka ya gabe zo ko réclamer ke ba ofinga ye bazo finga est-ce que pourquoi bien bon ba ke oui ya gabe so ka bimisi ba bêtise oh c'est parce que trop c'est trop ba ofinga oh nakaya mams aza aigle nakaya mams aza esprit pour belvi ba ofinga o tinda ba fingi la ye mais écoute belvi ku tongo so azo tinda ba ye moko aleka katete mais ya gabi aleki ye moko nakala to bane ko mona mama leki na bande ko ya ko leka pona ko lobela ye même super ko ba ko take ba e bane ko salama mais lelo ye moko so azo en personne ce qu'on place en bo salon ndeni abaku bo salon ndeni bo aka batu donc bo changer te ko za la passe
Voilà la famille en cas de koloba parce que biso vraiment musala tout ça là on ko dénoncer banti valeur. Ko dénoncer banti valeur. Oh ezaki o to fula gabité to fula msa gabité. To yande ko bimise na poisa. To fula gabité ko jima kambo ya gaba lo be ko fula. Na nga fula. Na nga fula yemo mtabe si chance na e. Yemo ka be si image na e. Yemo ka mi ami se rabassa comme pendant ça qui na se. Même na bana obazo aller na théâtre. Ba ozasu na respect à gabité parce que yemo konde ami longoli valeur ezaki kati na e. Ami longoli valeur ezaki kati na yo kati to mat ba yo loba. Ma beka ka bazo ne to zo ko loba beto yo ko dénoncer et puis na ba preuve. Na makambo ya zoloba. Yo kanti za ko PC succès na ko PC succès tant. Et ça na ba te belé ba ça qui ba makambo a na réseaux sociaux. Ba kanisa ki ko pesa bango succès. Et l'équipe a une semaine, 2 semaines bango a baki wapi. Bozoka ba kombola bango zo tanga ma te et tanga ma lisusu te ba kombola bango koti mai. Et koti mai bandi kolanga pour dire que ba succès yango ya bango o bazo zwaka wana eza na tina moko te. Eza ba succès moko ngala mona na benga yango ba succès moko eza ta na identité te. Ozomona. Mta ofula ya gabi azaten. Ko tchaye o de to tchaka to fule te to lobela ni makamba o sala. Et puis avec ma preuve na makamba o sala. Il faut tout dénoncer banti valeur. So to moni mabe mo belika mo mutazo ba to zo mona ngo mabe to zo mona ya gabi ba insanité na réseau sociaux to vanda ka to loba te. Non, il faut ta ko loba. To ya ko loba pour makamba o seze kitoko te. Il fait comme la balle na ta le loba ko ndima ngo te mais lobby. Baba te maman so ça mama bien on bat bande ko lobela ye. C'est ça. Comment on dit ko teka o ezeli ki bokonji? Comment on dit ko teka o ezeli kombo na yo na ndenga mabe? Akamba bo il mettre en sens c'est normal te. Bo fin c'est même na silango soit disons za bakouk mettons on le makamba bongo. Mutu no sayebi ke baba ko komba za kande bongo. Mutu peut-être na sika o yate soit talika na ko kalanga te. Et ça na baba ko ba misala pe na ba finga te. Tomba oyo ka ba sanité ya gabe obimisa. C'est pas normal. Et à qui to côté bande ko na biso to encourager les maltés. Famille boto to encourager les maltés to aller ko dénoncer. Surtout mon elo comment mabe to ko ya ko lobelongo parce que tu bi ke bana batala kango. Et ça propre te pourtant ya zolo babongo. Et ça mo ki mo baton batali yango ezo bebi ça ba te belé on faut to ko dénoncer. Voilà la famille vraiment on a obligé ko tika bino en tout cas vous allez bien na mabota na bino ceux qui autolobie pesi bino passe bolimbi se biso ceux qui peut ba c'est l'émission na biso vraiment au s'abonner beau partager beau liker beau commenter ko ça la biso bien balobi na chaîne biso a to finga kati to lobaka ka vérité. Voilà la famille, on se retrouve à la prochaine.